Mokili makambo bandeko nanga mokili moto. Ha, mokili eza ya kobeba. Balobi mokili eza ya kozika na niveau moko pas possible. Tambola penza mokili omona makambo. Kongo na biso makambo ezangaka te. Kongo na biso makambo erataka nango te. Donc chaque jour tolamukaka tolali makambo asike koti. Tolali tolamuki makambo asike koti. Wana penza ezalaka nde Kongo na biso tambolaka nango kabongo. Ya tu oyo bamemeli Pasteur Mike Kalambai makambo bandeko na ngai. O somo o wapi. Balobi eza ya koinda. Salut, salut, cher Bouchou, salut, cher abonnés, salut, cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memeli bino Pasteur Mike Kalambai na mwana na biso ya Majabu Rafiki na kombo ya Blessing Lobo. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux? Wana tomoni Pasteur Mike Kalambai, tomoni Blessing Lobo. Pasteur Mike Kalambai aza juriste, azam toi jury, et puis de l'autre côté tomoni Blessing Lobo azane na compétition ya Majabu Rafiki. Alors eza nini makambo nini esali keno Étoile Inès TV lelo aya kofongola caméra na ye aya kobeta masolo ya Pasteur Mike Kalambai na Blessing Lobo. La famille, comme d'habitude, avant tokota na moi makambo na biso ya lelo ekozala bien na nuna ya ko sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois, ya kokota na chaîne Nabiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible. Et pourquoi pas chaîne Abana Nzambi. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokoso makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka nanga chaque jour ezalaka bien soki ozolandaka biso zala na yo ya kovanda surtout ba fin année bongo na boya kananga ba problème. Na boyi nanga ke non to na bandolanda Étoile Inès TV nazalaki nanga kovanda te talaka ba stress na sombelaki bana bilamba te toto na sombaki biloko akolia te na boyi nanga. Zwa penza kiti na yo vanda, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu ka ndenge tokendaka, ndenge totambolaka bandeko nanga, kote mosusu ezo deprendraka kaka na air oyo penza ozolandaka Étoile Inès TV. Soki eza na tongo, sala petit déjeuner, soki eza na midi, sala na yo, je m'excuse, repas na yo, na ebite fufu, na ebite kwanga, na ebite loso, nyonso oto okolinga, liaka na yo. Kote mosusu soki omonike eza pokwa ya ba 18h, 19h, ezo dépendre ka na yo moko sapa, soupe nini, yo moko oliaka na pokwa. Eko sunga yo moko surtout, ko garder énergie na yo, na ndenge moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Pasteur Mike Kalambai et Blessing Lobo. Pasteur Mike Kalambai aza deja muyembi moko ya tongo abandaki koyemba depuis kala. Makambo koyemba abandi yango lilote. Abandaki deja yango depuis kala. De l'autre côté toye komona mwana na biso ya Majabu Rafiki o ya bandika sika mwana ngo ya 10 ans. Bandeko nanga nini ezolobama. Makambo nini eosala pasi Pemawa. La famille lelo kota na analyse na biso kandenge na lobaka toujours et encore tout ça la analyse na biso avec sagesse, avec maturité et avec intelligence. Toboy to linganga na biso te ke non parce que nazalaka fana mututela ta soki mututela zo sala makambo mabe yo zo kotela ekaka te. Awa to yana ki sentiment te mais to sala analyse en tant que batou. Na makambo oyo ezotambola sur les réseaux sociaux.
Bonne année, meilleure vie, joyeux Noël, na balandi nyonso ya étoile Nines TV. Ba o nyonso bazolandaka biso donc to souhaiter bino ba joyeux Noël na système moko ya bien. Heureux jour de naissance à toi, Irsile Beauté Loi, moi Sinzombe, la youtubeuse internationale, moi Siamayele, une femme battante, une femme forte, une femme surtout intelligente. Toyebike, moi oya décembre, ezaka ya yo, yo mtukaka uzo botama, donc na système moko ya bien. Plein de succès, plein de bénédictions, une longue vie surtout à toi, Irsile Botelwa. Hein? Ma soeur du sang, Nabenga Kayoka Bongo, ma copine de l'X, ma copine Moko ya tongo makasi. Donc, yayo wana anniversaire na yo, enjoy kandenge zalaka, surtout dans les seigneurs parce que tu es une servante de Dieu. Bandeko nanga, joyeux Noël, na bandeko nyonso ba o nyonso balandaka étoile Nines TV. Et surtout, grand merci, na ba o nyonso ba bando landa biso depuis janvier jusqu'au décembre. Na pesi bino ba merci ebele, ba o nyonso ba salaka ba partage, ba merci ebele, surtout na fin ya année kandenge zalaka, ba merci ebele. Wana na profiter na pesa na moi bambote, na moi quelques personnes na système moko ya bien. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda depuis Sénégal. Bambote na mga na ye moko kandenge zalaka noko ya bana héritier yola depuis quelque part na pesio bambote nanga na ye moko mama Vicky Mbonzo depuis Sénégal na pesi bambote na ye moko madame Judith Diampovisa wana na pesi famille mobimba Diampovisa bambote bandeko nanga na système moko ya kitoko. Bambote nanga na ye moko JR depuis Italie, mobali ya pembe, mobali ya mbinga, mobali ya mbongo, pas possible na pesio bambote na système moko ya kitoko. Et surtout ba meilleur vie na balandi nyonso ya étoiline, ba meilleur vie na ba o nyonso balandaka biso, hein, pourquoi pas maman Christine Lonongo, pourquoi pas ye moko Nadine Lupeng depuis quelque part, bambote na yo moko Sidonia Siala depuis quelque part na pesio bambote na système moko ya tokos makasi. Bandeko nanga tozonga na makambo ya pasteur Mike Kalambai avec notre fils Blessing Lobo. Bandeko nanga, je suis sûr que Belé Abatou, Tobandaki Kolanda, Majabu Rafiki, Depi et Bandeli. Ti lelo tokomi na finale, Tolanda Kango Kaka. Et Belé Abatou, Balobi Keno, Basali constat na bango, selon bango, façon ba moneli makambo, c'est comme si, Batu Balobi Bongo. Soki Batu Basali constat, soki tomoni constat peut-être il y a 20 personnes déjà, c'est que eza makambo oyo il faut to memato ya ko débattre ensemble biso nyonso. Bandeko nanga tango bo sala ka ba commentaire to boya kande ma finga parce que mes émission auto salaka ezate kenga étoile Nines TV nde na monaki mais na mimilaka bino ba makambo oyo mokili lobaka yango na mimilaka bino parce que tant de personnes bayaka bakomi ko finga ngai. En tout cas ezanga mutu na mimaka makambo te mais batu ndenge balobaka yango na yaka nango to sala biso nyonso ba débat ensemble débat wana et daka mingi moi intelligence na biso efongwama moi mayele na biso kandenge zalaka et puis sa biso temps wana ko rezonaka na système moko ya kitoko. Bandeko nanga makambo eza que la plupart des gens ba sali constat na bango. Selon constat na bango ba yaki ko sala que non Blessing Lobo depuis abandaki koyemba boyebi Blessing wana za mwana wana muke wana ya ba anglais pas possible alingaka banzembo ba anglais bomona ki est déjà na photo cover na biso ya miniature mwana wana bandeko na ngai selon constat ya batu balobi ke non depuis compétition ya Majabu Rafiki et Bandi dès le premier jour oyo Blessing Lobo akotaki pona koyemba pour que azala qualifié azwa vert na ye to azwa golden ticket na ye déjà dès le départ pasteur Mike Kalambai alingaki yete réaction na ye envers mwana wana et bando mona na bien te selon batu
balobi bongo. Balobi ke non, pasteur Mike Kalambai asepelaka na mwana wana te. Ata soki ti ndenge compétition ezokendaka. Omona mwana wana azoyemba plutôt, azoyemba na ye. Mais omona pasteur Mike Kalambai, c'est comme si azoboude ye, comme si alingi atala ye te, alingi ayoka ye te. Donc, façon atalaka mwana wana, c'est comme si alingaka ye te. Ebele ya batukutu baye ko soulever point mosusu balobi. Parce que eloko va constater peut-être parce que azalaka mwana ya groupe na yete aza mwana ya groupe mosusu to ebi mwana wana aza na groupe ya sœur Deborah Lukalu si je ne me trompe pas. Balobi ke yango alingaka yete asepelaka na mwana wana te parce que kutu azalaka ta kutu ya groupe na yete soki peut-être azalaki muto ya groupe na ye peut-être alingaki alinga ye. Makambo déjà tomonaki yango na tango majabu talent ezalaki. Ba makambo o ya ba groupe déjà salaki polémique ebela batu bayaki toujours na ba makambo wana ke non ndenge za boye bazo sala soki muto aza groupe na ete bazo sepelaka na ete batu ebele bayaki na ba makambo wana mais suka biso moko tomonaki ndenge makambo kendaki donc to comprena na biso ke non eza makambo ya Nzambe sikoyo na minute oyo pe eyeli pasteur Mike Kalambai. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, motuna nanga eza boye. Est-ce que eza ya solo bino pe bosala constat wana ke non le pasteur Mike Kalambai asepelaka na Blessing Lobo te to eza ndenge nini? Tant bopesa ba commentaire na bino wana bandeko nanga bopesa ngo na intelligence bopesa ngo na ndenge ya bien ndenge ya mafinga ndete toza bana Nzambe tosala analyse na biso en tant que bana Nzambe ekosunga pe batu mosusu parce que déjà na ba réseaux sociaux ekomi moto biso toyaka pona kopelisa moto te mais toyaka ka pona kotia kimia yango ezala musala na biso kande na lobaka chaîne na biso ezalaka chaîne na bana Nzambe donc place nyonso mwana Nzambe azalaka bisika nyonso mwana Nzambe atambolaka bandeko nanga il faut moi différence ezala yango différence tolelaka ngo mingi na chaîne na biso tozala awa pona koya kofinga batu te mais tozala awa pona ko sesungana na système moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Bandeko nanga comme d'habitude Étoile Nines TV akosala commentaire na ye to analyse na ye na koloba ya bino bokoma numéro na biso eza nango affiché wana soki boza na posa ya kobenga kabiso bokoki toutefois kobenga to kotindela biso message na système moko ya bien. Bandeko nanga avant na kota na moi analyse nanga ya lelo comme d'habitude na olingana na sensibiliser batu chaîne na biso ezalaka chaîne moko commercial soki oza na posa ya ba business na yo ba commerce na yo elekaka na chaîne na biso en tout cas zala libre ya ko contacter biso ba biloko na yo ekoleka ba publicité ya ba business na yo ya misala na yo ekoleka nango na système moko ya kitoko donc toza awa pona ngo donc tosala ba émission mosusu pe oza na besoin ya biloko na yo eleka sur Étoile Nines TV zala na yo libre ya kotindela biso message to ya kobenga biso soki obengi omoni ke to yamba te tikaka message Étoile Nines TV akoya ko répondre tala kaka mosusu tokendaka misala mosusu toza ba mama ya mabala toza mama ya mabala toza ba mama ya bana donc mosusu peut-être ostie téléphone kuna osala misala ndako mosusu oza na musala donc ezalaka mwa bongo mwa message soki otiki Étoile Nines TV akoya toujours et encore ko répondre yo na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga na kota na analyse nanga somo eza ya koinda la famille. Bon, tokota la famille, tokota, tosala partage, totia ba commentaire, ba j'aime na biso. Soki nano s'abonate, s'abonner, na ndenge moko ya bien. Bandeko nanga, Pasteur Mike Kalambai. Pasteur Mike Kalambai. Ebele ya batukutu balobaka, bobenga kaye pasteur, pourquoi est-ce que batia ye pasteur? Congolais. Tobenga kaye pasteur parce que aza déjà pasteur ba pambola ye déjà azala pasteur yango tobenga kaye pasteur bandeko nanga aza na église na ye donc sa présence church wana nde ezalaka église ya pasteur Mike Kalambai. Bandeko toyebi ke na communauté na biso tozanga ka makambo te
communauté na biso tozalaka toujours batu moko balukaka ba makambo par-ci par-là wana eza communauté na biso. Bon, kokota makambo ya Blessing Lobo avec le pasteur Mike Kalambay, je ne vois pas les pourquoi pasteur Mike Kalambay akoti ko ina Blessing Lobo. Je ne vois pas. Nazana ba raison valable nazo mona ngote. Akon inaye pourquoi? Bande konanga. De nature, ceux qui botali le pasteur Mike Kalambay ata na photo ka boye to tie boye. Déjà ezol la kisa ebele à pasteur Mike Kalambay. Pasteur Mike Kalambay aza déjà ya mutu oyo azalaka trop calme mais attentif. Ezana batu o bazalaka na biloba loba koloba ya ebele mais bazalaka mitu likolo bazalaka attentionné te. Mais pasteur Mike Kalambay aza calme, aza attentionné, aza attentif. Aninga kolandela, aotala boyi. Bon comprendre. Et puis, ezalaka pe jar ya mibali. La plupart ya mibali bazalaka batu o bazalaka calme, charisme, batu moko bazalaka na biloba loba te. Ata soki asepeli na mwa eloko, omona te ke non batu nyonso ba mona ke asepeli. La plupart ya mibali omona sepeli na ye dans les coins, dans les calmes. Bazalaka bongo. Yango bomona kata mibali la plupart. Ata soki baye koyebisa ye ke mama na ya kufi, papa na ya kufi. Ce sont des cas rares omona mobali aganga koma kolila. La plupart ya mibali balila kana kati ya motema. Omona vandi na kwa na ya azolila ma ya biso zotanga. Soki pe batu baza aobimisa ma ya miso wana te. Aosala sambla ke pembeni ya mibali mosusu bakomi kobeta masolo. Mais na kati ya motema aza na souci ya makasi. Sikoyo yango différence na biso basi. Comme ebele ya batu bapesi exemple. Oto omona ba mama Sandra Mbui, ba sœur Deborah Lukalu, soki mwa bana bazo yemba bazo sepelaka. Wana eza nature ya biso basi. Biso basi tolakisaka nyonso tu. Ezala souffrance, ezala bisengo tolakisaka. Yango bomonaka soki mwasi aza marié, aza na ndako libala. Soki azoleka na ba moment difficile, bo mona ngo bo sentir ango. Pourquoi? Parce que eza nature ya biso basi. Na elongi, na façon na ya koloba, na façon na ya ko vivre, na façon na ya ko sujira ka ba makambo. Bo comprendre ka ke non, mwasi oyo aza na ye na esengo te, aza heureuse te na ndako libala. Mais soki pe aza heureuse na ndako libala bandeko nanga, bo mona ngo kaka. Bon sentir même par sa façon de vivre, sa façon d'être, bon comprendre que non. Moi sur yo penza azana bisengo, je m'excuse. Azana bisengo makasi penza nanda kwa libala. Donc ezala bongo. Moi si ata so yaza chez ba parents na ye. Soki ka moi si azana bisengo, bo mona. Soki ka razo leka na ba moment difficile, bo sentir ango que non na moment où yazo leka na ba moment difficile. Donc ekendaka nango kaka bongo. Si comprend na mibali, ezalaka pasi omo bokuta na mibali moko bazalaka chaku. Ba mibali moko balingi koloba neti basi. Ba mibala bongo nde bazalaka soki azoleka na ba moment difficile mokili mobimbe koyeba. Soki azoleka na ba moment ya bien mokili mobimbe koyeba. Mais batu neti ba pasteur Mike Kalambay de nature, c'est un papa très calme. Alobaka na ete. Et puis no mona nanga problème to raison valable oyo koki kosala ke aina mwana mobali wana Blessing Lobo. Blessing Lobo azaka na 10 ans ya pamba. Mosusu to mona kata na ba prestation mosusu. Le pasteur Mike Kalambay o mona azoloba te aotala ka boye. Atali et du coup boye ko sentir que non le pasteur Mike Kalambay eko telema. Wana nyonso la kisaka ke non asepeli mais alobaka na ete bo mona ta ba nini kande batu mosusu balobi ke non ba commentaire soki eza ya bana mosusu alobaka bien mais soki ba pesi commentaire alobo alukaka toujours moi eloko moko ya mabe na côté ya lobo bandeko nanga elo mosusu to bosanaka eza que soki ye pasteur amoni moi eloko ya mabe il faut ayebisa mwana pour que améliorer. Batu mosusu to sala kabilo mosusu par sentiment te parce que ayembaka na ye bien bo landela penza te kene mwana oyo azoyemba bien. Est-ce que ba erreur mosusu eza te ba erreur mosusu eza il faut ko landela mutu ba landela kaye
pona kosunga mutu parce que le pasteur Mike Kalambai ndenge aza boye aza na posa bana wana bakoma na ba niveau na bango niveau wana koyemba kitoko mais soki amoni erreur epai ya mwana c'est tout à fait normal kana ba commentaire wana kana ba makambo kana ba vidéo o bato basali mais il y avait aussi tant de personnes balobi ke no blessing wana aza na va kitoko mais azo ganga ka mingi banzembo na eza ya koganga. Imaginez, cher Bouchou, cher abonné, cher connaissance. Eza na nzembo ya adoration, il faut akota na adoration. Eza na banzembo ya adoration bandeko nanga esengaka koganga te. Esengaka na yo osambela oyemba nango na tendresse na douceur nyonso. Siko babiloko ya bongo, soki ye pasteur Mike Kalambai a constaté que non, Blessing Lobo azo ganga ka mingi, muke ya gangi, muke ya gangi. C'est tout à fait normal, aya ko porter ye correction pourvu que lobito après lobi bande konanga, Blessing wana akota na ba erreur te, akota na ba makambo susu te. Donc eza bongo c'est une façon ya ko sunga mwana wana. C'est une façon ya ko soutenir ye. Bato ebele lelo to vivre aka na hypocrisie ya makasi. Non parce que Blessing wana yembaka kitoko yango na tika eka bongo. Landela ba erreur mosusu soki eza. Ata na ba école to monaka. Professeur soki réellement alingi yo akozala mwa dur na yo. Pourquoi? Aza na besoin okende liboso. Mais professeur soki alingi yo te. O sala bien na école, o sala bien te na classe, arotika yo na yo, arotika yo ka bongo. Pourquoi? Parce qu'il y a lobby I don't care. Je m'en fous. Qui paye à yo. Babatu mosusu oloba bongo même mutu openza lingaka yo. Omona akolinga alandela mo ba erreur mike pour que o changer yango donc ezalaka bongo. Alors cher Bouchou, botika ko zoela surtout les pasteurs Mike Kalambai regardez et azo esungaka mwana ngana omona kananga na landaka majabu rafiki dès le début jusqu'à présent nazo landaka ngo. En tout cas, ba constat o bosali bandeko nanga to salango na ndenge ya mabete. To salango na ndenge ya mabete de nature. Pasteur Mike Kalambai azalaka na mutu moko charisme. Oui, ebele abatu bakoya koloba keno yo kotelaka batu c'est comme si bafutaka yo. Bafutaka nga te bandeko nanga mais soyons réalistes et honnêtes. Soyons penza réalistes et honnêtes. Biso ba congolais to lukaka problème. Ezalaki na sœur Rosni. E bandaki ka bongo la petite divine wana. Bandeko nanga koyemba mwana wana yembaki bato ebele batiaki keno eza sœur Osini pona réaction ya misoka asalaki o eza sœur Osini ye mutu asali ke balongola mwana wana bandeko nanga ezalaki somo alobi non nazanga moko te pour que mutu aleka il faut biso nyonso 4 juges biso nyonso soki tolobi keno mwana ya yembi bien ndie kokende eke soki tolobi ke non ata 3 kaka to mibale balobi ke mwana ya yemba ki bien te chance eza ya nini ya carton orange soki orange o bando pesa bango mais bato ebele ba mama ki sœur Osini ti ekobima ke non sœur Osini c'est parce que aza na zemi azo ina batu kuna bana batu kuna ta soki bazo yemba bien donc ezalaki nanu sœur Osini siko ekomi pasteur Mike Kalambai congolais to tika ki motema mabe totika ba makambo wana ya koyaka kosambwisaka baninga ezalaka bien te biso ba congolais tokipaka te ezala musala nzambe ezala nani biso toyaka toujours si s'agit koyaka kosambwisa baninga toyaka toujours et encore pona koyaka kosambwisa batu et ce qui n'est pas bien chers compatriotes totika mitima wana esungaka te ezalaka pe kitoko te tozala batu moko ke non tozala ba réaliste ba makambo mosusu to comprenaka nango kaka otali bolobi de nature mutu oyo azalaka na ye boye e mataye kita azikendaka na ye ka boye makambo na ye nyonso ekendaka boye donc ezalaka mwa bongo. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance tokomi na biso na suka penza ya partage na biso ya vidéo na biso ya lilo comme d'habitude soki nanu osabona te na osenga na yo osabone. Soki nano tiaki commentaire na yo te tia commentaire soki nano tiaki j'aime na yo te bandeko nanga botie la biso ba j'aime et kosunga étoile nines mingi bye bye.